Bon, wana baza bana ya quartier, bana quartier ba fali. Soki fala mema bango po to za pona bana quartier pour na compte ONG. Pour fali pena to lobi ba bureau fala za na ba bureau ya makasi le roi ba Madina. Ngana tikala ko trahir mutu moko tele contraire. Bango nde mutu ba randanga mauvais service. Na tikala ko trahir mutu so na trahir mutu ou bien na trahira mutu yoza mi place aux journalistes au lukaye poser ba question concernant nga aoye biso ke Gauthier Bilele o nga naza fidélité nous habite par rapport naza volontaire. Oh naza volontaire nga naza volontaire ya fali pour pardon ba lukanga te ba benga nga te nga mona miya volontaire yango do mona keza pe pasi po mona nga na trahi preuve ane mwana nga na souhaiter joyeux anniversaire lo ba bien fali po parce que memi mutu na poto amemaka pona orchestre o wana za ONG aidaki batu na kota ONG na biso tozaka nango asbel comme nango FIF fali pour pa foundation amemaki bango wana batu bakendaki na compte fondation ezaka lokwa batu bakendaki na fédération bakimi mais bakei na président ya fédération te bakendaki na compte fédération non bakena président ya fédération non. Mais bien sûr quand même petit bazar na poto bazar comment on a vraiment lié kana fali pour pas parce que jamais pas hôpital solo on sans pour autant passer par fali parce que bango so bazar na poto et ça pour na fali pour pas. On a ONG à fali, on a ONG à fali. Bien sûr, ils ont engagé kana fali pour pas. ONG à fali ouais. Ouais, ils ont engagé fali pour pas bon moni fali atali que non to umeli pe na bande ko to vendre quartier moko to kola quartier moko to kola ba avenue moko. Faut que ça fait chance na bandinga mususu. Sauf que bango moko bon habité so na robenga ngo ba na robenga mo benga to ba profiteur bon habité terme na ko employé wana mais bref ka il fallait daki ba on a coach à ONG. Problème magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo Lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste. Donc boye ebele. Kwa ya Komoriko, avenue Lomami, Numéro 20. Babi bazala na bona ba salo mais salo yaka moko babi salo mwana poto. Boziwa. Basi kitoko lokwa ngai. Mona ndé na koti na ndé na bimi. Donc deux personnes différentes. Baya kaka.
Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, tout le plaisir est le nôtre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci également Nabande Cognon, surtout au Ballon Nabiso, Moté, partout à travers le monde. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous avons un seul sponsor, il y a Gianni Sitantunga pour Toubangamichuri depuis Suisse-Irlande, très très crédible, un homme honnête. Merci également à nos partenaires, surtout au soutenir Nouvelle Tendance Télévision, en commençant par véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Merci à mon vieux Eva Marina Autriche, mon vieux Odilo Mampu, exemple à suivre vraiment Rachel Mosolongo. Joyeux anniversaire une fois de plus à Maloris, la Congolaise Malolo, 50 ans ça se fête. Merci également à Taboufa Top Model Kitoko Taipei Mbongo, moi ça sera bien. Merci Nabande Cognon, surtout au Nabiso partout à travers le monde. Encore une fois de plus, mesdames, messieurs, nous vous souhaitons des bonnes choses toujours à travers cette émission parce que l'émission est allée réalisée bien sûr par Jordan Panzou et la prise de vue nous avons Alidor Luyeye 1000 mains également et nous penserons que tout au besoin continuer à soutenir Abisso de temps à autre. Sur ce plateau nous allons recevoir un frère Otto Solana Awa Yezapenan Ndeko de tout le temps Bandalunga ne tombera jamais Gauthier Bilele. Bonjour Gauthier Bilele. Bonjour Alino. Sonel. Bonne santé. Toros. Moi, c'est comme si vibration à ma casse déjà. On a toujours chaud. On a chaud pour sous la tête, non la queue. Oh, ouais. En tout cas, Gauthier Bilele, d'abord, je crois que tu as un peu na kati ya mon avis parce que bon nous sangwe na nous dit cap la merveille et puis mouvement mobimba marambutu yekende. Bon. Merci na question de passer la parole. Il y a liboso na remercier Seigneur Jésus-Christ de temps et de circonstances pour yende mutayeba que tous ensemble. Puis ya mbale na remercier bino vraiment na ndenge bo penser na nga quoi. Bon moni di cap la merveille ko tuna été il faut tuna rande bateau. Faut tuna bateau. Donc il faut tuna bien il faut so tambola na nzelo tambola na 4 5 terrasses so yo qui était ndo tuni. Donc ils ont là ça vraiment que carré net na film. Carré vraiment. Gauthier Bilele, Togo Tambalama, on a vu faire sujet parce que tout le monde poto et Zaya Koninga na niveau Maosaranati. C'est des réseaux sociaux comme d'habitude, net Salama Awa, tout le monde dans quelques groupes, toujours dans les réseaux sociaux, comme il faut s'en prendre na Ndekonayo, Chibambalo, à trahir Fali Poupa, tout le monde va comme ça, de part et d'autre pour tout simplement parce que vidéos circulées, il y a Fali, il y a Chibambalo, c'est le Scram et également tout le monde. Régine Ilunga pe na même vidéo wana mais tout le monde ba fan ba komi ko réagir ba komi ko finga nini ezo le canal lisusu bino so tra banda longo est-ce que mabe ne ba kutana ki bon quant à moi vraiment en réalité là na okolo ba mingi moni ingratitude condamnable chose ingrat na mokili nzamba o condamner zo pa nzamba o condamner et puis de deux bon wana baza bana ya quartier ba fali soki fala mema bango po toza pona bana quartier puis na compte ONG pour fali pena so to lobi ba bureau fala za na ba bureau ya makasi le roi ba Madina le roi ba Suleiman Kauka le roi ba Venanga ba Diata edi ba Diata le roi ba Jolieli ozoko pa wana nde pena nde ba bureau ya fali bango wana ba Madina to boke wana nde ba bureau ya fali ba Suleiman Kauka ke fala rolala bo atali we sule sala bo nyonso kitoko bangonde ba bureau donc eux les kawana vraiment zarake bana quartier fallait daki bon na compte ONG yango moni lelo yo bikara monde ndezara na ngoti. Mais est-ce que ça m'a bé quand même so bato bakutani ba solo là parce que depuis déjà qu'il ne fallait pour pas activer kakipa kan kokolo. C'est-à-dire que mutu musu et puis surtout ne pas vraiment faire attention aux petits. C'est-à-dire bato peut-être bazo ba o lukananu. Ko ça l'attention na bango mais pourquoi est-ce que vous mi ba fan ba comme ko réagir et comme ba ko fingana aza ingrat et tout comme ça. Bon, moni na ebsolo moko boye nde totambola na mokili il faut yeba nani azanini halino mwende ngano to ala boye so toza ba pire soit disant de ba mo mi benga ba pire so toza neti ba pire mutu moko boye abeti désert et pas na yo ngazara na yo nazara na mutu ana temeto yebani na mutu ana so mutu moko abeti déjà désert neti pas na yo carrément jour musupa ko baluka betanga pe désert donc moi musika comprendre musika donc il faut tozara musika oui bandalunga c'est bon il faut tosangana il faut tosangana to yokana to monana oui mais ezana batu oyo peke to ko monana rapete to ko solo la rapete pour mutu nyastu na mokili batinde te ka il faut solo sa batu do batu musupe na dan kir dan
On va prendre un dent, puis nous monier, puis nous avons quitté chapeau, bio latino rail, comme si rien n'était, au monier était. Prenons d'abord les images, parce que le image de ça, la rage dans les réseaux sociaux. Bon, tout à l'heure, tout à l'heure, l'image, on est les autres, c'est passé. Chimbambalo, Msakin. Rien à dire, quoi. Lélo, en principe, ton abdomen qui fallait pour passer dans la structure moi monene Gauthier Bilele. Mais comment on a que du coup vidéo ya mouké et suscité peut-être au querelle ba dispute au monde ba Michek va na PCP mbote ça na monde ba tupena au bazala proche ya fali ba o ça dit bazala toujours na kati ensemble ya structure ba to ba soutenir ka fali pour pas sepeli ata moukété. Mais c'est normal, il faut tout sépilater. Normalement, c'est normal, il faut pas sépilater pour ba na relation habito c'est trop dire. Il faut pas sépilater. C'est normal. Donc muto yo aboyaka mutu na yo muto azobeta mabe na komba mutu na yo donc c'est comme ça peut facile que ba repeso pe loro moi mabe pour ko glisser mutu na yo on se reprend et pour nga pena ndé na zarabo ko ali nona ko sa ndé to vandi pena boye soki na zalaka na yo tout le temps ndé to zarabo soki mutu mo ba beti des zakande na lobaki na zonge la kaye li souté on se reprend mais oui que yo pose à rancunier hein. Ya makila yo bozala po même yo bato ba no toyeba yo na bango kala ti lelo ezala su bosola lisusu te eza même style lingo zonisa ba ve na yo na ngina tanga bango suste na ngina tanga su fe note okutu yo trahisa au sala trahison n'importe quoi ngana tikala ko trahir mutu moko te le contraire bango nde mutu ba randanga mauvais service na tikala ko trahir mutu te so na trahir mutu ou bien na trahira mutu yo amis place aux journalistes au lukaye poser ba question concernant nga aoye biso ke Gauthier Bilele o nga naza ndesiko muta rigueur on comprend pour na lingate muta sakana nga muta sakata msuna activité nga muta dénigrer nga muta sakana personnalité nga non lingate pour na responsable. Mais en fait fidélité na yo vis-à-vis Fally pour pas ça dû à quoi Fally pour passer là yo ni parce qu'apparemment OK nebo et puis batika la jamais ko nommé au baba tu attaques yo ba peso postement que Gauthier Bilele a commis porte-parole mais yo moko kaka ozwa courage au lobela ka Fally pour patongo midi pour ka ceux qui montent à l'équipe à chrétien Fally pour pas yo s'en charger naï fidélité nous habite par rapport volontaire oh naza volontaire nga naza volontaire ya Fally pour pardon ba lukanga te ba benganga te nga mona miya volontaire yango zo mona que pas si pour mona nga na trahi prévané moi nga na souhaiter joyeux anniversaire d'accord moi Abigail Poupa oki comme moi na Abigail Poupa la fille de son père moi na auto coxa un an déjà ça va quoi donc on a témoigné ka fidélité na pas Fally quand on a yebi sûr que ceux qui zalaki que ba pesa nga poste mo quelconque ba nga ba lobaki Gauthier po ba salier boy parce que nga ba pianga ni poste ba tunanga ni eloko do volontaire Fally Poupa ou rien lelo volontaire ya Fally Poupa ko banga ezate comment on a ke bato belé déjà Fally Poupa na poto trahison et comment banda parce que le réseau sur bako balo belango trahison d'après bato bazo commenter ils a trahison parce que déjà moto Fally Poupa même na poto au cas qui jamais ko fan na bato oyo baza contre Fally Poupa il faut bien parler il faut le bien Fally Poupa soka memi moto na poto amemaka pona orchestre o waneza ONG aidaki bato na kota ONG na biso tozaka nango asbel comme nango FIF Fally Poupa Foundation amemaki bango wana bato bakendaki na compte fondation ezaka lokwa bato bakendaki na fédération bakimi mais bakei na président ya fédération te bakendaki na compte fédération non bakena président ya fédération non mais bien sûr quand même petit bazar na poto bazar comment on a bongo za lié kana Fally Poupa parce que jamais pas copier le solo sans pour autant passer par Fally Poupa parce que bango so bazar na poto et ça pour na Fally Poupa pour na ONG à Fally pour na ONG à Fally bien sûr ils ont engagé ka Fally Poupa ONG à Fally ouais ils ont engagé Fally Poupa bon moni Fally atali que non to umeli pe na bande ko to vendre quartier moko to kola quartier moko to kola ba avenue moko faut repérer sa chance na baninga mususu sauf ka ke bango moko bon na ebité so na robenga ngo ba na robenga ngo benga to ba profiteur bon na ebité terme na ko employé wana mais bref ka ke fallait daki ba on a coach à ONG problème banakini banapoto mokili mobimba Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu, vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleton ou en famille.
Samsel Check vous propose les appartements suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Invité Bino n'a pas suivi Samsel Check. Pour ça la deux cités. Moi en boka aina ma solo na ye na jam. Bon téléphone qui pose le place à Kolia, place à Kolala. Vraiment dans Samsel Check pour ça la deux cités. Tout ça dans restaurant et classe. Tout ça dans appartement en tout cas pour tout côté comme ça. Vraiment moi en boka atali idéologie à Europe. A vu non faut na me na RDC. Tout ça non loin. Ya Kimbuta. En face à Planète J, pour autant, on a un restaurant Samsel Check, ce qu'on dit pour vous à deux cités. Pour moi, si mon bal, partout dans le monde où vous êtes, dans ces lieux VIP aux normes internationales, les lieux où qui reçoivent les étrangers, les nationaux, tout le genre, partout où vous êtes dans le monde entier, à ce moment, nous avons des prix promotionnels. Notre adresse. Nous sommes sur avenue Kingabois, numéro 67, quartier sans fil dans la commune de Massina, le long du boulevard Lumumba. Référence station Kimbusta, juste en face. Pour toute réservation, contactez ces numéros. Samsel Check. Le problème d'après yo, et le réseau dérangé est Zanine. Le fait qu'il y a coupé ça n'a pas été bana bandalung va coûter ma pesa nimbote. Tout le fait qu'il peut-être cause peut-être petite sœur moko petite sœur naie a pesa bise n'est compliqué bino problème derrière. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ami. On prend ennemi na ennemi na za muninga nanga taza azape ennemi nanga. On va reprendre pour nanga mabete to tika no pe ko loba tam su be batebele ba lobela ngo ba bandal ba fali pe lelo ba vati ba mo valoriser biso bo moninga. Nga gotinde na zoloba nde na vandi a sire certain na si batu ba Hollande nga ba ko kota YouTube ba beta Google. On a 2010 nga goti avant na ko to fala bandu bo nga nde ba yo ka fala mo bo nga be na 2010 na religion qui tende avec na toza honorable Zakari Baba ce qui est na bimash mère sa père ya commune ya bandalo ouais tricage wana mais bilamba ba comment le bilamba ici là papa non bilamba aussi là c'est bilamba ici le 29 de la ta mo tende fallait appeler baba chinois succès pour falloir masoka lati na 11h na 11h30 bakanya ngo photo bake yim darmo lati sa Congo lelo elmar mto lati mboka na biso lelo fallait donc ye pour le roi bat barmo Hollande pour balata ande mona Keni ye ben adversaire no do lati ya Keni West balata ande mona Keni ozo prendre ngala bimano mère sa père ya bandalungu et puis nazana mutu makasi et puis de deux na no mona guerre de 100 ans. La guerre des centres. Donc, nous avons tout makasi. Donc, nous avons tout makasi. Nous avons possédé. Nous avons talomoni. Alino, nous avons possédé. Moi, je suis bagotso. Balelo bagotso. Hermo beto vandi bena ba anglais moroboy. Aux appels invités côté moroboy. Au solo la paix côté moroboy. C'est grâce à Fali pourquoi. Vous allez comprendre. Yango zo monake. Babiloko ba noko belé ba mosala. Ce qui monte aussi quoi lobika ko aider à resungate. On m'a dit que je suis mabe. Donc nous sommes peut-être côté bilé yo peut so banga parce que oyebi ke cop et OK na okufa. Soki déjà ne quoi baby ici na Fali pour pas peut-être aux en difficulté on m'a vu nous na poto. Même la Bible commandement na Galates 6 verset 5 chacun portera son propre fardeau. Ouais, la vérité. Mon am tana fardeau na jamais na rememela muninga fardeau bef mora memela nga même papa abotayo jamais remema fardeau na yo. Chacun portera son propre fardeau. Ngaba ba mami qui vraiment ba mi qui les voyage n'arrivera un jour na romamboka na va na poto comme baninga msuba vanda memara ba poto nga se poto za na famille. Non famille pour nga pena dans bazara na poto ba ebike maman na nga zara na Lille wana na Lille bana Lille ba bi maman Minou mami Shiva Micheline Lomo Engombe na Lille wana c'est ma mère poto déjà dans un homme baba ya parler et ko ya na parler et non poto qui non poto ko ya na avec le temps so nzamba sungi mais tout ça non qui Gauthier Bilele et remonter ba vidéo na ça la yondene bon ni chaud ni froid
ezalo ni chaud ni froid. Et bon on a ba groupe que créer ngoma po ani. Bon créer ba ngoma moni nde to tambola be munam tata na ndenge na ba musu ba kokaka choc te ba ko maîtriser choc te mutu musu amoni bongo choqué. Tout le monde maman présidente a tomboki na niveau. Maman présidente est normal il faut tomboka. Maman présidente il faut tomboka. Il faut tomboka po ya yebi nde ba soda ba vivre ba bunda na mboko yo po na fali ya yebi. Bato bakei na ba obatikali ba vrai soda bana ki sasa sauf ka ke lo esalika be po bakinde na kota ONG mais na ONG on a be fa ba glisser ta bato ma bena bango ezana problème ezanini il faut bossa la paix moment réflexion il faut ezala paix siko soki mutu déjà mutu atie caméra bakutani place moko il fallait ka ça nini akima atikela bango place wana to asala ndenge nini puisque alobi pele opa ma bena katite problème ezaka ndenge kaka kotaki na vidéo ni problème yango na. Bon, moni nde na epsa ki on a début émission na bi ingratitude condamnable. Poto yebi yango biso tunango yebite na kin awa. Vieux na ngai question na me repose après vieux na nga bolin chesco tito vende pas bolin to za pas bolin nango yebite ke chiba abeta mabe ayinaka sele o mabe po sele azo beta mabe na komba mobutu na komba fali. Pona poto wana kin. Na kin kutu avako bakende. Kala kutu ozo reprendre yango moni pona ngayo moni conseil na repesa net ve na mobutu ve babamba libanga na mango etela soza ki mogugu banga babambo libanga te lokoza rotela yango moni libanga ezo ya me ko lemba te père bunda nzamba omona mutna mto mema fardo na e tangara min Galates verset 5 chacun portera bako mema na ba memite ba si sango ba lapa au pesca concerne avec non Elmara mi se préférant Nzambe fali pour pas dicap la merveille bino soka bana ya fali pour pas musicien préféré Nzambe c'est fali pour pas dicap la merveille. Vous comprenez bon poso na bandiko kota pena na ba mozindo boepo eza pena mabe. Moni neti na rolo ba neti ba musicien musuna ba animateur mususu. Adaya atikate loro te na wenge. O kashene lo wa wenge na wenge obete lo mo be ye bana batu ba yebi. Baka mikuse nde ba touchi gombe. Na c'est vérité. Donc ozo rappeler nga musicien animateur mo kalanda bo pas vient na mo za na bumba mandundu. Ba misam suba rolo bato moni lo sala nini soki tellement bota mandoki okoli na kindoki tango zo kola kindoki zo nani akola na kindoki tango zo kola kindoki zo kola e koma na tamoko boye makambo ko mosala ozo yeba na lisute okomi ko envoûter tout le monde comme ko sala biloko moko boye pona ko envoûter donc sorcier ya kindoki po bandalunga bena mona toi banda to tuna biso que ce type c'est un sorcier misamo akala Misa kala voyager ndé mona suka voyager ndé mona suka président nga fali pour pas mona suka président nga fali pour pas kuta kenda ya kenda yaka ye depuis kenda substance na réservation d'hôtel Obike est-ce qu'on a conseil au topes au no pesa na nozo est-ce que ko pesa pe conseil pas nego na ochiba so solo li pe ko pesa pe conseil te moni biso nde to kola na bandal ba vient na bisata salma be so pesa conseil ezara faux. Au moins ye moi ye ba sali bien ta salma musicien otolo ba awa o lobeli eti apefe na nan te ya vina ngate ya vina ngate ya kotikela mabele te jamais akufela ba leki tondeni ngana roza vina nga jamais ya roza vina ngate ngana soda ya mabe ngana soda moni nga gotsende na vandi bo so na zaka musicien mais mise belé ba lobana ngate pour non soda non so za la mission ngo za ntimi à peu près mission nani o s'attaquer fali c'est na la mission ngana za Elmara mobutu c'est ko ngbendu wa za fali mtu za suti apa fali ngana za vena bisa wile longomba esili yelo ba na kin tuki na bandalunga tout na bandalunga mais na bandalunga soja pa fali ngana za pepe kale grand star en tout cas wana ba modèle na batu à part fali na ngana za pepe kale na ndenga ki bandalungwa soki na zaka animateur na ngana za juna mumbafu big one
venanga juna mumbafu na salé na Londres sikaza ma Chantal na ba petit tout bandalunga pe misabe animateur mususu ope pas la pétan oko rappelenga moko ata moko kombo c'est le scrum na ebiete wa ba animateur akala ti ba animateur akala ba animateur le roi ba bébé kero ba kérosène ozu ba tango fort ba animateur bango wana ama maziki tolo kuvuata oyoka bango te oyoka ba animateur minene ya bandalungo ya valeur te le roi ba bébé kero kérosène masalanga Thomas yale Gauthier Biscotte pona yo Gauthier Bilele pona yo problème ezalaka nini ozana besoin bandalunga mobimba ezalaka sima ya Fally Ipupa au moment où on a bandalunga il y a aussi d'autres artistes ba occupé okabola ba fan ça peut mabete bande na succès te yango moni bandalunga mobimba ifoto landa muto aza na succès baliaka ngai na loyenge te so pona yo ba orchestre ba tutu bazana ba leader baza ba bima na bandalunga bakanga po ba epa Fally te ba leader ba bima na bandalunga bazaka pe soutien net nani oyo yebi maintenant on explique va te et puis parmi les leaders, on le peut-être comme Mamba Ofinga. Il y a eu des gens qui vont collaborer à peine Fally Ipupa. Oui, orthothanasie, oui, oyoka chana te. Chana simba, oyoka na. Wale ka banzembo studio Fally, clip Fally, mituka Fally bilamba Fally. Ngam no yebi saout. Wale ka banzembo kutu koloba, to banzembo batebele ba ba sa. Parce que série noko, wabeta le sola bilamba na bandalungo Fally mutando PC bilamba. Nani? Na lobby yo na clip orthothanasie. Kasiti. Orthothanasie pour expliquer au studio. Okenda ndé osola na ba osola la pinos bidenda osola na jipeki orthothanasie studio Fally clip Fally bilamba Fally mutuka Fally lupango ba la clip Fally. Na biso vérité. O mo lispe logo so ba tozani. Fally ça le logo oyo. Etikala ozate na musique mazo luka komisa ngo ezala. Nieti nini? Nini oizalate ou voilà linga comme ça. Kala ezalaka pour mon musicien à ça la clip il faut la ta veste à kilo. Il faut la ta veste à kilo na moyo ça la clip mais le logo il fallait la bango idée ata singla pambo sel no clip. Ata t-shirt moi lemba ya pembe ba ngai ba ko melonga. Ata t-shirt moi pembe lemba ba ngai ba ko melonga député ba bosani ala ta on a clip. C'est grâce à nan. Ba te belé bando bango ça ba clip atana ba single pour soka chebo mo na bezamba ndangi. Vous comprenez? Mais les lots, bango tout ba komi, ba te belé kala ba fallait ya. Pour non, il faut fallait à côté ça. Na bandalunga nan to tena de na bandalunga nan. Vena biso King Kester mené à question nam repose à pas côté ça santé na musique. Fallait longo la rumba ya moi snambal bakanga mana nzoto rumba ya na ange. Vous comprenez? Rumba ya na ange, rumba na luketo. Chimi kolo pa dozene rumba na luketo na ange na mapeka. Ma bezali na ebisio yango esalweka bien batebele boke na bino ka totika muke Gauthier Bilele album Contrôle à Fally Ipupa meilleur album de la planète Ebima. Après un temps il y a eu beaucoup de critiques tout autour de cet album. Batu Bilele ba bi il fallait écouter toi tika la na kaka na world dans album na ota ko beta tokos azo isuna rumba kokite rumba ermo pe kotonet kama et puis longa wana isape na bandeko ebele pour na bango il fallait tikala neka na world wana olobi bien wana ebandeli ya disque tango disque bimaki mais sikoyo lukaka bato wana opposer ma ba question deux opposer ngomona baza esuna maloba morote maloba changer mais vaguement et peut-être tout à Fally Ipupa il y a pas très longtemps Fally Ipupa te bi kana 4e album Contrôle. Il y a une chanson, c'est parmi ma meilleure chanson d'ailleurs. C'est-à-dire, oh, le perso qui na babar, au côté na boîte, ceux qui chantent et bétité. Problème. Moi chanson. Kasinze mba embela roi Manitou. Et comme isko réseaux sociaux mamba ofinga les sous bazoboya. Juste celui comme nini tout autour à Fally Ipupa. Roi Manitou, et sa chanson écrite, chantée, créée par Fally Ipupa du Cap la Merveille. Roi Manitou, batebele ba boire kae. Mayeba na nete tant qu'il fallait car yango moni yango na lobaki ba bamba kaka libanga na eloko manga oyetela obeli lala oyetela ti lelo na mboka na biso po mona mutasala bezi fa finga Fally lelo na mboka na biso po mutu ba chaika ifa critiquer Fally lelo na mboka na biso po mutate kama muke fa sala lelo monet Fally asalaki oui ça bien mais il faut que ça la reconnaissance il faut qu'on dise non si je fais ça par rapport à si je fais ça, c'est grâce à
Vous comprenez? On a des grâce à Fa. Mais je suis sûr que te belé lelo net siko na yebiso net un exemple. Nani nga pesa nani nga zu chance on pesa ba misene chance basala album na génération au fallait za leader. Pourtant fallait aye bango ba ye. Ba vandaka la bango be fallait non, il faut na ça label na soutenir ba jeune, a sali label. Ba ye. Nasi oyebi makamno loba. Oyebi makamno loba sali label ba soutenir ba artiste. Bango tout ba komira bango be basali ba label bona zo ba label o basali to bando ke kinzamvo te to somba ba kwanga to te kaka pona zo ba te jusqu'à présent na bo produit mutute na bo betisi mutute mais yango tende mututo yeli fali aza musicien o lelo a la fierté ya mboka na biso aza ambassadeur ya République démocratique du Congo partout au ya ocha lokolo a représenter drapeau ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup Gauthier Bilele. Mesdames et messieurs, je crois que nous allons chiter on a quand même l'affaire réagir puis Gauthier Bilele certainement c'est quelqu'un qui parle de temps en temps. Attends que noko ba vela nyonso ya bandal na sepelité mafu. Oh. Banda olobini. Bat vela nyonso ya bandal sauf personne na sepelité. Sepelité nani? Na sepelité? Yango moi partout bana bandal bengra na misala ba komo boyo biso bana bandal suka balukela yo bana bandal suka balukela yo. Merci beaucoup bana bandal suka balukela yo. Bon habité faut na poser question na Junior Dayo Mobutu na poser pe na Alain BCBG. Ceux qui bana bandal longo ingratitude des alaratés mais ça makasi Gauthier Bilele to chité. Conseil ni européen ça na bandeko bazara tout autour ya Fally Ipupa dika parce que le ba comme ko traiter bino ba ingrat ba irreconnaissant pourquoi parce que Fally Ipupa o c'est la bino apparemment besoin rendre à sincérité conseil ni pesa na ba tout bazara tout autour ya Fally Ipupa surtout ba o ba comme qui ne vers la trahison peut-être bon vers la trahison on a pina na besoin ya solana ba to ba zo trahir tena na besoin na solana biso nyonso nde tozara na groupe moni conseil na pesa rara papa toi la maele ke baba komo luka basa bisoje toi la maele mutu tozara na ye to yebi pouvoir na ye to yebi valeur na ye to yebi force na ye surtout meki ka ko sa berère bon oyo sa l'erreur italien mais ngai Gauthier Bilele que je suis on a yebi sabino bokanga date lelo aujourd'hui si je me trompe pas aujourd'hui nous sommes le 17 avril 2019 Jubo yo kangai Gauthier Bilele na leki na chaîne moriza ya internet za ya Kinshasa na lobby mabe a Fally bon na habité quoi naza bokanga date et puis mission tango ele partout pe na kolongola ngote bakanga date papa na Abigail Ipupa la fille de son père moi na sonde ka dessin. Voilà, merci Gauthier Bilele, tout le plaisir était le nôtre donc certainement so na fan non acp là parce que moi on a expression dans mon et ça là bien. J'étais d'abord étudié, j'étais au collège, je suis pas comme eux donc moi tu vois voilà. Et puis merci et puis yebi ça bango que poste sur le côté raté zo yo ka dia biloko na bimisa on a ba collection sikana bossa no ya ngo petit na ngati on a parlé da Kenzo pour ngana za noko. Mais ça va moni na ki sasa na beta on na beta na genda ta braza pambo on a ba cuir vieilli on a ba Gucci on a ba cuir vieilli Nzuluka on a ba Gucci cuir vieilli na kenda ta braza pamba te na tika ba tuna bicho kende bien ngana zo beta kande. Gauthier Bilele, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors to chité na biso quelques personnes à remercier na bibeyo liste c'est belé la moto normalement ngana savante. Ouais, tu n'as pas de boire un patron. N'a pas de boire un patron. Mon inga n'a pas les qui camarades ya chef d'entreprise. Na pesi mbote na frère nangai le patron Christian Ononda Zasiko na Paris, le patron Christian Ononda le patron de Pimaba. Na pesi mbote na Pagistros Mboyo. Na pesi ba félicitations na Patrick Mongane a auto sa mariage na château na Paris wana. Kala mingi te na biso nzamba sungi papa yojito monana et puis na pesimbote na le seul vécu qui me reste il y a pas de concurrent il y a que des confrères ya Roger Vunda moté maman mami okita patron pesimbote na Cyprien Nzolo pesimbote na Jolieli na pesimbote na Dimo Kekola na pesimbote na Fergani la merveille na pesimbote na Bob Mukoko ministre ya Bagène na pesimbote na ya nanga ya motema ya kati ya fiston coloqué El Zapatero
na pesi mbote na ngai lisusu epai ya na ngai bouclier Ivenjoli le bouclier to ane na kin maintenant to monanité masalanga pe gila pour pas na kin maintenant to monanité na si to remona tout à l'heure puis na pesi bana tout ya poto sans oublier fondation ONG Kardashian à Paris Sernanga Gladys Mokeko la Gladys la japonaise monté ma dadi so na pesi mbote na Deline do batu tout au bazara na Kardashian ya Paris wana ko na pesi bino bambote ba ONG Nyons tous les amis des orphelins na pesi bino tout bambote puis na bosanité bana tout ya Luanda na Képon Noir ya edo petino ya edo mo patati soda na epsa gyo ngana okufa pona fali na ko dae pona decap don naza nazali na obunda na vibrer oyo pa monique mission on a sali et dérangé abenga na numéro plus 243 82 18 350 66 plus 243 82 18 350 66 donc soko finga ngai banga pe na finga yo soko benga ngapo finga ngai banga mona ngape na finga po ngako to mal bouge so na zara option ya téléphone ngana za main libre ba ko batu tout o soko bozo ina fali batu tout bozo ina fali boye bage boye na ye na kuzu so bo bimisi boye na bandaka ko taka bino TV za radio te o lobby na ye o fingi na ye bo finga ngana numéro na pied so mo finga ngai na ba réseaux sociaux ou bien na royal isusu merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'en est fini. Tout le plaisir était d'avoir Gauthier Bilélé sur ce plateau. Nous vous rappelons également que le 8 juin, nous avons une grande réunion. Donc, méga réunion pour tous les Galloises et Galloises. Donc, en tout cas, on se retrouve déjà dans la réunion le 8 juin. Je répète, le 8 juin, à Paris, précisément, à Pierrefitte. Bozala ebele wana bagalois bagolois na bagalois na bagaloise nyonso surtout bozala place wana surtout mbote mingi na mon vieux Clara de Bruxelles parmi les fondateurs il y a association et surtout biso nyonso tout s'affiler tout qui association là parce que makamba bien et à côté kuna réunion à ne pas manquer méga réunion le 8 dans le 8 juin na Paris précisément na Pierrefitte bozala wana parce que ça iska méga réunion na ego salama Bagalois, bagaloise, tout beau à la place. Le sponsor de cette émission, mesdames et messieurs, c'est Adjani Sitan, Tchungam Poutobangamichuri depuis Suisse-Irlande, très très crédible. Merci à ma grande dame mignon surtout. Joyeux anniversaire à Loris la Congolaise Malolo. 50 ans, ça se fait. Il n'en est pas comme les autres, des mi-siècles. Photo CP la Kaka. Merci P. Nabande Konyo surtout. Neti Taboufa de top modèle qui a Tonga. Merci Nayo. Merci na mon vieux Eva Marina Autriche. Merci. Na bandeko union surtout en tout cas va suite na Rabiso merci na Lidor Tramontina qui est derrière la caméra, merci na Scotty Mara de la part de Lidor, merci na bandeko union surtout Jordan pense également qui réalise cette émission. Beau s'abonner sur Nouvelle Tendance Télévision Culture d'Excellence au rendez-vous. Merci na Caprice deuxième Dan bolongo bien Makopa on a parlé, merci na bandeko union surtout assistance mon Alain BCB Jaza awa Junior Dayo Mobutu, merci na Poupette pour la suspension. Merci na Amiral Chamala, l'homme du moment. On a fait ça. Mikolo, c'est la carte qui gagne. De bande comme Ibalo, ça la rappelle émission internet. Pour que ça beau, c'est option parce que na même les binômes tu asika. Kitoko. En tout cas, papa, pardon. Garçon Moasso, la bien donc Amiral Chamala. Natiki les charges d'attendre pour ngana koli. Bo excusez-moi vraiment mutu moko soki batu moko bazami balé so na boaki bango teza liwa. Bandalunga sa frontière ve na Valadel Mbala na Londres na boaki ve na Marco Zefon de London City. Sans oublier Choisi Matata prophète Iram. Merci. Merci beaucoup. Gauthier Bilélé Tokabwana parce que na moni quand même présenter ta bilan la tala inanu zo inanu parce que moni Gauthier comme ça va ba pour vieillir ba pantalon ba la poto ba même la compte ONG ba ozang elle a vieilli so yebito quand on dirait nzulu comme elle a vieilli. Là va Gucci vie. Nazarana kisasa, nazarana kin, na kende pa ité. Mais bo benga bo finga esanga pe bien bo matselanga ba vie. Taros. Merci beaucoup. Alors au revoir, à la prochaine. Ciao.